ki aye kozwa nzembo na somelo wana kaka bapasala ya azwi nzembo aye kolakisa biso yango toyekoli yango tolobi en tout cas nzembo oyo ifo toyembela yango papa mwambaza ntango koya awa mpona kokende misika mingi te nzembo na kikongo ezali boye ngutuka mfumu tunakembele na wutu kidimulu weti wididi mukule ndombe kande wavwezo kavanza ngutuka mfumu tunakembele na wutu kidimulu weti wididi mukule ndombe kande wavwezo kavanza utukidi mukunda dimoto amavwaye kumiye kambanu isolomo jamba utukidi mukuleza wizidi molunganise sonomu zayayo aleluya aleluya ngutuka mfumu tunakembelanga aleluya aleluya ngutuka mfumu tunaimbilanga aleluya aleluya ngutuka mfumu tunakembelanga aleluya aleluya ngutuka mfumu tunaimbilanga nani utulu tunakembelela Solomo utulu nani kwanga ngutulu ovanta Solomo utulu muna yandenza inavuvamena Solomo utulu aleluya aleluya ngutuka mfumu tunakembelanga aleluya aleluya ngutuka mfumu tunayembelanga nani utulu tunakembela Solomo utulu nani kwanga utulu ovanga Solomo utulu muna yandenza isavuvamena Solomo utulu aleluya aleluya ngutuka mfumu tunakembelanga aleluya aleluya ngutuka mfumu tunayembelanga bokolimbisanga lingala nanga vrema ezalaka ya debrouiller Congo ngutuka mfumu tunatembelela tozali kosepela obotama ya mokonzi ngutuka mfumu tunakembela ukili mulungweki abotami na mokolo ya lelo aye kolongola moto mwindo obotama ezalaki ya mawa refrain abotami na 1916 sanga na lingala na libite abotami na 1916 ye nde Solomo ya sika aye pona kobika mokili aye kokokisa mokano ya mokili mobimba aleluya mbotuka mfumu tunaki aleluya tozali kosepela mbotama ya mokonzi
nani usulutu na kembela nani abotami oyo tozali kosepela Solomon Solomon mutulu oui nani oyo abotami tozali kosepela Solomon abotami yandi nkwanga ngutu kilivuyaza ye moto ya mayele abotami na mokili Solomon tozo kosepela na ye nde mokili ekozwa kimia bolimbisanga so nasali faute oyo bayebi bikongo bakopolisi donc message papa ezali ndenge wana Kimbangisme oye tolandi cho tolandi te bainspire oye donc nzembo wana toza kokanisa entre 1986 nde ezwamaka omboka Brazzaville mais naissance date wana le 25 mai 1980 bapapa bayokanaka bango nyonso misato ete fete wana fo ezala na Brazzaville bango nyonso misato basalaka kuna ndenge bakendaka kuna na préparatif ya centenaire ya mbotama ya papa Simon Kimbangu na 1987 donc fete ndembe ezwama na bakula wana papa na 1987 koloba ete Congo Brazza oye Congo Brazza oye Congo Brazza oye ebandeli ya makambo ya kitoko yango papa babongiselaka yango ndenge wana kuna mpe emonanaki ete solo papa de alungana ye nde kolo yesu po ntango nyonso wana tobanda kofete fete na biso ya mbotama ya kolo yesu na le 25 décembre mais ntango nzembo wana mpe ezwamaki mbala moko ete processus ya kochange date ya mbotama ya kolo yesu nde bandaka na ntango wana oki nzembo nini oyo bazalaka na ntango wana na Brazzaville solo nzembo wana eza koyemba mabe na kiteatre ndenge mbotama ya papa Mfuma Mbanza ezalaka awa penateyari bakokisaka papa Simon Kimbangu Kyangani na penateyari bakokisaki ye ndenge nini mwana ntango abotami ye mama mwitu mwasi na papa Simon Kimbangu jeteki Brazza kuna balati papa Simon Kimbangu Kyangani ezalaka kuna balati papa Simon Kimbangu Cet appartement ne m'appartient pas. J'en suis pas la propriétaire. Sorry mes amis, c'est les réclames. Le mois dernier et 660 € sur... Mari akekuyapa papa dia luungana bebe wane sengote na Brazzaville zale sembo oyo
yandi kwanga ngutulu ovanza Solomo una yanyenza itavuva mena Solomo utulu nani abotami otozali kosepela Solomo abotami ye moto ya mayele oyo abotamu na mokili Solomo toyo kosepela na ye nde mokili ekozwa kimia Solomo toyo kosepela. Est-ce que makambo yango te to yango ezali kokokana? Biso bakimbangiste ezali très riche po lelo oyo ye papa Solomo na mayele pe na ye akopesa biso kimia atiki mosala epai ya nani ye? Est-ce que tozali kososola mpe tozali kososola te? Mingi tozala na ignorance eza boye te, mingi tozala na ignorance kasi tolinga te nini yango mpona lelo tosilisi bokombo ya tata mwana mpe molimo amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre eseka yenye toyokana tomoni kemwa biloko toyaki nango yango deja totie liboso. Mes chers amis, au nom du Père qui, Papa qui Solokele Lukelo, du Fils dit Papa Dialoungana Kengani, nous sommes du Fils du Papa Dialoungana, je disais tantôt, c'est lui dont nous célébrons, nous sommes à jour J-7, nous sommes retour sur terre. Hein? Ce jour-là qu'il avait choisi de reprendre forme physiquement, mais cette fois-ci dans la nouvelle cité de paix qu'on appelle Nkamba. Cité de paix, quand je dis Jérusalem, Jérusalem, c'est-à-dire la cité de paix, c'est Nkamba. C'est là-bas qu'il a pris cette disposition, selon l'accomplissement, selon la vision de Jean, celui de Patmos, il dira, il descendra avec un nouveau nom, un nom nouveau, dans une ville nouvelle. Et c'est là, Apocalypse 3:12, Papa Dialoungana, le Christ, a décidé de reprendre en physique en 1916, le 25 mai, à Nkamba. Venez nous suivre donc, je vous ai mis en live avec mes confrères. C'est vrai que, excusez-moi un peu du moyen technique. En tout cas, c'était le jet de Nkamba, où la marche joyeuse, comme les usages dans la nouvelle cité de Nkamba, nouvelle cité de paix, où à chaque événement, à chaque fête, à chaque célébration, eh ben, il y a toujours ce dimanche qui précède, ou bien les quelques jours qui précèdent l'événement, eh ben, il y a toujours cette marche joyeuse, communément appelée carnaval. C'est là donc les gens viennent devant la résidence du chef spirituel pour pouvoir écouter. Surtout, aujourd'hui, nous avons la chance de témoins oculaires de l'université de Nkamba, c'est-à-dire ceux qui étaient sur place pendant cette période, les 3 glorieux ont scellé le sort de l'humanité, comme nous appelons la période de 5 mois. 5 mois, les 5 en lui, Tata Simon qui manque ou qui a gagné, Dieu le Saint-Esprit. Donc, papa, ces moments, en tout cas, je vous dis merci. C'était une introduction de cette journée dominicale parce qu'aujourd'hui, on est un jour sacré. C'est le jour où nous nous donnons pour mission de venir écouter la parole de Tata Kimbangu. C'est des paroles qui est pour nous une force revitalisante, une force qui nous permet, c'est une matière, c'est comme une nourriture. C'est même pas, c'est une nourriture parce que nous mangeons physiquement pour nourrir cette masse terrestre que nous avons dans le corps humain, mais il n'y a pas que le corps humain, il n'y a pas la masse terrestre, il y a aussi le pneuma, le souffle de vie que nous avons, donc l'esprit. Et bien l'esprit a besoin de quoi? L'esprit a besoin de la nourriture spirituelle. Cette nourriture spirituelle, le jour consacré à cet effet, c'est le jour de repos. Ainsi donc, je vous invite, pour ceux qui sont encore au lit, pour ceux qui sont encore en cours de route, de marcher, de hâter les pas, afin d'aller rendre gloire et honneur à qui de droit, à savoir sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Parce que c'est lui l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, que nous appelons dans le pas que nous appelons qui était Tata Nkwatou Lendo, le Dieu glorieux. Ainsi donc, le culte, suivant d'abord Fombaz. Solo
biso bana na bino oyo elingi mopasi mobimba tozali kobongama na ntina ya mbotama na yokolo Yesu na boyei na yo ya mbala mibale awa na mokili na nzoto ya papa Dialunga na Kiangazi le 25 mai oyo ekozala na mokolo na mposo tobandi banda lobi yango biso bana na bino awa na kati na mboka Yerusalemi toyebi ete milulu nyonso wana ekolekela nde awa mokili mobimba ekoya awa mpona koseka mokolo wana ya le 25 mai oyo mokolo epesameli na bana na bino ya enseignement oyo baza na réseau kimbangiste na mokili mobimba yango lelo awa na biso na Yerusalemi tozali nde kobongama koyamba bandeko na biso nyonso wana mpe na ntina ya milulu ya le 25 mai na mokolo na lelo oyo ezali te le 19 mai maye tosengi bino bolande yango malamu nzembo oyo eyembamaka na le 25 mai 1986 omboka Brazzaville tozali nde kosepela boyei ya mbala mibale ya yokolo Yesu na nzoto ya papa Dialunga nzembo elobi ete yo nde motu na mayele ozali nde koyela biso mayele oyo ezali ya mokili te kasi oyo ya tata Nzambe ndenge emonanaka na Salomo na ntango ya bayuda bamama mibale bazali kowelela mwana moko to mibale moko ya bomoi moko ya kokufa kasi liloba na yo ndenge okatelaki likambo yango epesaki mpasi te na mama moboti ya mwana mpe epesaki mpe mpasi te na mama oyo alingaki kosala oyo esilingaki ye yango mpe toza kosenga na mokili mobimba na mokolo na lelo mbotama ya yo papa Dialunga na le 25 mai oyela biso mayele soki totali mokili mobimba eza na mpasi nani baza kosala mpasi na mokili kaka biso nde bato oyo tobengami bato sala mayele oyo osalaki na ntango wana naye papa Dialunga na sikoyo po ete boyokani ezala na kati na mabota na biso boyokani ezala soki kaka na biso na bonzoto ekozala na biso mpasi po ete boyokani ekota soki totali mpasi nyonso ezala bamalade ezala baaksida koboma na makambo nyonso wana na ntina ya kozala boyokani salisala na esika wana bopesa biso kotokani bino basante ya bule papa kisotokele papa Dialunga na papa Dangela Kutimba bazali nde motu moko osalisa biso na likambo wana ya mibale bolobi ete na solo na binoko na nzembola toyembeli bino papa Dialunga na eke na yo nde okopesa nde kinya na mokili mobimba yango tosengi bopesa biso kinya pamba te kinya ezali te na mokili mobimba makila ya bato ezali kotanga bagere makambo ya ndenge na ndenge basasina maso wana ezali nde makila ya bato nde eza kotanga zitete opesa biso kinya awa tozali kozela bino toyebi ete biso bandimi na bino tozali nde ozelela bino na mitema na biso moko oyo topeto ama ezali te petola biso bokota na mitema na biso po ete tolanda maye oyo bozali kotinda biso kasi oyo biso tolingi te soki bokoti biso na mitema ndenge wana tokopesa bino lokumu ya koleka te tokosalela bino na ndenge bozokosengela biso yango kanisa ndenge tosengeli yango bana na bino baza na nzela tozala na bainspire solo tokotaki na mingi nani bakomi te fongolela bango Papa Godi, toujours Nathan. enseignant to enseignement eseka baza na nzela mingi mpe bakolanda biso oyo posa na bango
ezali te bakóma na yerusalemi baya kozwa mpe oyo bango kosenga mpe bazwa biso nyonso bobatela biso bilulu na biso ya le 25 mai ezala kimia mpe toyebi ete yerusalemi ezali nde elaka oyo tata molimo mosantu apesaki mabota nyonso tokoya kosangana awa na yerusalemi mingi baza na posa ya kokóma awa salisa bango mingi mpe baza na mpasi posa bakóma awa kasi na kondima na bango na esika bango bazali salisa bango na mai oyo eza kosala bango mpasi bakondima mokolo mobimba lelo ya yenga totie na maboko na bino bokoka kobatela biso okombo tata mwana biso mosantu amen. Amen. Voilà mes chers amis, donc nous étions en live avec mes confrères de la direction au cercle Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, où nous avons suivi donc cette intervention dans cette marche joyeuse. Nous rappelons que aujourd'hui on est le 19, on est à jour J-7 de la célébration du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana Kiangani, le Pacifique, c'est-à-dire Salomon. Salomon qui veut dire le Pacifique. Ntinu Ayenge. Nous avons relevé dans l'intervention de Tata Nwengisi, le Koufi Tata Kimbangu, c'est-à-dire son conseiller direct, Tata Nzongi Anzila, notre grand frère, Fumu Yisu, Kadiyani Kwani Diaka, Bampangi Tomatisa Diamdedi. Yani kwa nidiaga mfumu mbanza kadi tataki soke kumbokilanga fo mfumu mvingidi ndona uvinga nega fulukia sediani mfumu mbanza me diamu dina mwana ntangu me ntangu itu ninabusigie yani mfumu Yesu wena gutuka kideke sabala papa ze maman papa mfumu mbanza Tata Nzongi Anzila, il dira en Nazareth, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui montre le chemin. Et si donc, il a dit, le Christ, c'est le symbole de la science, l'intelligence. C'est pas anodin que cette journée a été confiée à l'ECK, ces écoles conventionnées kimongistes. Parce que l'enseignement, c'est le savoir. Moi, je vous ai toujours dit, quand je signe toujours au nom du Père. Qui? Papa Lukelo, qui est mon modèle politique. Du Fils, dit Papa Dialungana, qui est mon modèle scientifique. C'est lui le Christ, Papa Dialungana, qui a dit à Papa Beladio que tu es mené au zénith. Et ça s'est passé dans la rue Fouekele, dans le deuxième arrondissement du Congo Mazakimbangu. Dans le Mazakimbangu, ex-Brazzaville. J'ai pas le terme Brazzaville parce que Brazzaville c'est franc-maçonnique. Brazzaville, c'est le violeur de filles, des femmes. Ce garçon-là, ce monsieur-là avait violé les filles vierges qui gardaient le feu sacré de la cour de mai. Donc moi, je ne vais pas continuer à perpétuer un violeur de femmes. Moi, j'appelle ce territoire-là Mbanzakimbangu. Parce que c'est le terre où la porte de la Nouvelle-Jérusalem. Moi, la Jérusalem. Mbanzakimbangu. Et donc, là-bas, Papa Dialungana a dit à Papa Beladio, la rue Fouekele à Bakongo, le 10e arrondissement du Congo de Mbanzakimbangu. Il a dit, tu es venu aux élites, commence l'enseignement. Et donc c'est en 1994, donc sous son règne en tant que chef spirituel et représentant légal, il dit à Papa Beladio, commence l'enseignement du Mandombe, le Pakundungu et le Pelekete. Triste est de constater, jusqu'alors, les Kimbongistes, ses enfants, ne sont pas le suivre. 94, je dis bien, 1994, Papa Dialungana avait cité une lettre circulaire. Il recommandait à tous les Kimbongistes d'apprendre la science Mandombe. Donc le SEK, c'est l'enseignement. Pourquoi le SEK ne veut pas introduire le Mandombe? Je résiste. Papa Simon Kimbangu, sa divinité. Dernièrement, en janvier, il a dit Mandombe, vous avez pas retard. Mais c'est normal. Parce que les enfants ne veulent pas comprendre. Il faut qu'on fasse à la source de un quart. Mais la source de un quart est corrompue. La source de un quart, vous avez pris de l'Égypte là, qui vient de la Grèce. La Grèce et l'Europe, l'Occident, les universités que vous étudiez ici en France, en Europe, partout aux États-Unis, mais partout là. Ce savoir-là est corrompu. Il n'y a que le un quart, il est corrompu. Mais le trois quarts, il y a sûr. C'était un Banzangongo. Papa Simon qui m'a dit à Papa Beladio, Ntalou sa zole mwene, Ntalou, l'ouvangi la biabio, l'ouvri mfunu, activité matérielle. Qui a dit ndombe, qui a dit quoi ndombe. Et pourtant vous l'ombangez, ndombe c'est pas noir.
Et puis, non, nous sommes noirs à un moment de l'histoire. Parce que noir vient du latin. Ils ont toujours leur langage à eux, leur manière d'être, leur civilité. Noir en latin, ça veut dire negriti. C'est-à-dire objet de peu de valeur. Oui, nous étions objet de peu de valeur par l'erreur de notre ancêtre premier, Kakamuki, Adam. Ève. Mais depuis le 24 décembre, ce même Christ Dialungana, Papa Dialungana Kengani, c'est lui qui prend la responsabilité. Ces deux autres compères partent. Papa Kisoloke part en premier, Papa Diangenda part en deuxième. Lui, il reste parce que c'est lui qui vient faire rentrer la bergerie. Le brebis qui n'avait pu faire rentrer à Nazareth. Il a dit, j'ai fait rentrer à Nazareth dans notre 9. Il manque un centième. C'est toi qu'on a appelé le rebut de l'humanité. Ndombe. Il dira, Ndomba ze nongwi dizo, dilu bien non tamboudi, dobana, lukemba ye yanga lala, ngaman swaswani kalweti momonakwe. Vous voyez pas la différence? Il dira en 2000, ce qui est à gauche est à la droite. On vient de faire ici. Ce qui est à gauche est à la droite, ce qui est à droite est à la gauche. On n'est plus des Ndombé, on n'est plus des Noirs, on devient des Ndombé, c'est-à-dire on est un peuple déiste. C'est nous qui Ndombé veut dire Ndombélé, ceux qui demandent. Nous sommes il n'y a pas un peuple plus prieur au monde entier que les Africains. Parce que l'Africain croit qu'il y a un super haut, il y a un tout-puissant qui existe. Et ce tout-puissant s'appelle aujourd'hui, il est en Kamba, c'est sa divinité, pas seulement du Mokyangan. Mais non, vous ne voulez pas apprendre le Mandombe. Vous allez apprendre quelle science? Quel savoir aller appréhender? Parce que science veut dire, ça veut dire la tête, science veut dire scientiste, le savoir. Mais quel savoir allez-vous appréhender aujourd'hui? Celui qui est corrompu? Donc vous n'avez pas géré l'administration? Parce que l'administration aujourd'hui, il faut être confus au français. Je vous parle en français aujourd'hui, c'est une langue aujourd'hui qui est communément parlée partout. Mais c'est une langue corrompue, c'est la langue de Lucifer. Le français, Papa Diangen nous avait dit, Lucifer, quand tu fais le tour du monde entier, sa chambre dortoir c'est Paris. Il vient dormir à Paris, par Isis. La ville déjà est Isis. La trinité de chasseurs sur terre. Horus, Isis, Osiris. Hein? Toujours lui. Nous parlons de lui aujourd'hui. Alors d'abord, écoutez d'abord ce qu'il avait dit lors des festivités du monde de pardon. Papa Dialungana, parce que c'est le seul des trucs qui manquait au monde entier ce jour-là, qui n'avait pas porté le Ngoto. Il n'avait pas porté. Tous les Kimangis dans le monde entier, ils étaient habités en Ngoto. Mais lui était en Nzengao, ce jour-là, comme par hasard. Il avait cette veste, ce tabakos, qui est référencé, c'est les Kimangis, qui a un repère qu'on appelle Nzengao. Papa Dialungana, ce jour-là. Ndombe, il dit, je veux être des Ndombe. Ndomba ze nongwi dizo. J'ai entendu vos demandes. Dilou bien non tamboudi. J'ai accepté vos lamentations. Dobana, lukemba ye yanga lala, ngama nzadi ya yoda yitu meni yosabuka. On a traversé le Jourdain. Son père de fils, ou le fils de père, parce que c'est un jeu entre le Christ Jésus et pas Simon Dimon. Il dira en Manazan, l'homme noir deviendra blanc et l'homme deviendra noir. Mais ce n'est pas dans la période de la pigmentation, c'est au niveau des responsabilités. Mais aujourd'hui, les responsabilités que vous avez, aussi bien politique, vous faites confiance à la science, la magie de l'Égypte. C'est bien d'apprendre, mais on dit venez apprendre le Mandombe. Cette science-là, c'est une science que quand tu la pratiques, il faut être en phase avec Papa Simon qui m'a gagné. Si tu n'es pas en phase avec lui, tout ce que tu apprendras, c'est zéro. Il y a beaucoup de gens qui ont pris le Mandombe. Comme ils ne sont pas disposés spirituellement, ils oublient. Ils n'en font pas usage. Le Mandombe, Papa Beladjo, avant de l'avoir, il est rentré en prière pendant 8 mois à jeûner. Et le lien spirituel s'est établi et il a reçu le Pakondoumou et le Pelekete. C'est voilà. Je m'excuse du temps que je prends parce que ça me préoccupe. Ainsi donc, le Christ et Jésus, Papa Dialungana, c'est lui le témoin qui porte le pardon physiquement présent. Parce que le corps que nous avons, c'est sa responsabilité. L'idée de créer l'humain, c'est lui. Papa Dialungana. Je lance un appel ici. On est jour sacré. Alors rend de gloire à qui de droit. Papa Simon qui m'a bien gagné. On est dimanche. Un jour sacré. Hein? Si vous permettez, donc je vais vous chercher donc cette intervention du pardon de Ndombe. Le Christ Jésus Papa Dialungana parle. Si je peux le trouver le fichier s'il vous plaît. Allez sur mon compte YouTube, Godidiakongo, vous le trouverez. Le pardon de Ève. Godidiakongo. Je tape Godidiakongo.
pardon, Adam et Ève. Parce que le Christ Jésus, ce jour-là, c'est le seul qui était habillé en goto. Adam et Ève. S'il vous plaît, c'est important ce que je dis parce que c'est le jour-là qui dit le Christ Papa Dialungana, ce jour-là. Suivant, Papa Dialungana, ce qu'il va dire. Suivant. Ikuma wakuitira mkosi Kristo niona washika wote wa juu wasizopeleka na funzo menga mali mandani na tukanukuru zangu kata lokolo utaima sumo metoko utele gange mlomba adikene gange mlomba mlomba wilman mawo sono majini kwa mafumo kwa kamu bergabung itu, aku dalam itu dalam kerja. Di kampung bapa ina, ayi membawa foto ini sungai berjalan kita. Hari ini kita menanda. Dan siapa yang mampu kasih sebab ini bukti itu nggak berpartikular. Tunggu apa mereka muslim tiba. Tunggu yang mau suruh bangsa baru tele. Bangsa kapan kita sudah menjadi. Bangsa kita kapan kita sudah menjadi. Aku sudah menjadi sudah. Ini Yusuf Sanjati mula proses kerja. Kita di masuk itu pun saya nak jadi pelong. Sebab mana di kampung kami itu sebab yang kami tahu. Pelong beri jika mahu sepanggil di kawasan jalanmu yang kumang desa di Muana dah. Batata iba mama masoko yibiyumba impovu kateleho munakanko jambu ntawa ntango tuwi ibo mawoso matatu ka usiki kamu songa lego mene yenta ntango yang kadapo yiyi kuna sagi na konto belajar guna mbote kakala yembani na mbote wili ya mbote imana maisile na beto ya Tanzania yanolenya adi kamwana diamu ko diamu binene lebo mzani akonde na katiyamu bila nebula katika yamu bila na tanga bila adi ngani afunanga Zani salana na kontumu na kontumu ya jana. Debutuwi mana mawoso ni mafuko kele, kuna wanga mane. Jika simamiyo na kala na bui kama kabunkan tensi. Atungani bungi ngambote ni kuwa mwiza na kongu ya lenda. Alimu mawoso no. Amande kita katika kuma kondo ni lana. Debutuwi ya batata ba mama. Tuwi mana mawoso na kuja kuyanga lana. Gandhi, Bunda Guru, Gandhi, Kasala, Gandhi, Kasala. Voilà, c'est ce fameux jour-là. Voilà, on est debout. Le pardon accepté. C'est lui qui a accepté le pardon physiquement le 24 décembre 92. Le pourquoi dont il fait le retour sur terre pour venir faire rentrer le brebis, ce brebis qui n'avait pu rentrer à Nazareth, le 100e, qu'on a qualifié de Kadala Vozoka. Le Christ Jésus, Papa Dialungana. C'est ce jour-là. Ainsi donc, papa, ces moments, merci en tout cas de votre attention. Une fois de plus, je vous invite à vous mettre debout, aller, afin d'aller rendre gloire à qui celui qui a le droit de cela. Papa Dialungana Kangani. Il est né, il va naître dans 9 jours.
Dans 8 jours, non, 7 jours. 7 jours. Jour J-7, c'est dimanche, c'est samedi prochain. Voilà. Voilà mes amis. Nous avons suivi donc ce qui a été dit. Et rendez-vous dans nos différentes paroisses. Je vois le révérend Wilson Diamwangana, papa, jour J-7, bonne année à toi, joyeux Noël plutôt, dans quelques jours à toi. Childe Miroche, tu m'as suivi, bien de bonnes choses là où tu es, jour J-7, joyeux Noël. Je vois maman secrétaire du nommé maman Orline, hein? En tout cas maman, là où tu es, bien de bonnes choses, tu es pied gauche, tu prépares seulement à aller à l'église. C'est normal, c'est naturel. Tu es la fille de Papa Simon Kiangani. Et je vois mon confrère aussi, je crois, je vois Soueka Kiangani Branly et tous les autres qui l'ont suivi, que je ne vais pas citer le nom de tous ici, en tout cas, bien de bonnes choses. Et allons rendre gloire à qui de droit, à savoir sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. C'est son jour sacré. Je vous souhaite un beau dimanche, une bonne journée dominicale, hein, où nous allons ressourcer spirituellement pour avoir des capacités d'action dans la semaine qui va commencer. Hein. C'est vrai que demain c'est férié en française, c'est leur Pentecôte. Enfin bref, je vous dis une fois de plus, en vous laissant sous le son musical de cette chanson qui est d'actualité. Hein. Nous célébrons le Christ Jésus, Papa Dialungana qui va naître. Mes confrères de Kinshasa ont pondu une Gégé Kikine, mes confrères de Kinshasa donc. Attends, non, avant d'aller à Jikikin, j'ai autre chose. Hein, avant cela. Donc, je vais vous faire partager comme qui dirait, un impondérable de Noël. Hein, un chant de Noël impondérable, n'est-ce pas? Qui fêta du Christ Jésus, Papa Dialungana, quand il est venu. Hein, si je peux trouver le fichier, allez sur mes différents comptes réseaux sociaux, vous le trouverez. Je crois, je l'avais posté le début de la semaine. J'espère le retrouver. C'est Papa Dialungana le Christ dont il est fait état ici. Nous rappelons que hier nous avons célébré donc la journée des esprits qui monguissent, la fête en Cameroun sur 2 jours, 3 jours plus tôt. Voilà, suivons Papa Dialungana. Voilà.
Voilà mes chers amis, c'est un petit rappel, mais là je vais vous voir de l'actualité. L'actualité c'est quoi? Je vous rappelle en information que aujourd'hui, pour ce qui est de Kinshasa, Ngoudian Longo, Mama Mouilou Diengenda, Finama Français la conseil de sa divinité et Anjili. Donc les Njilois ont le privilège d'avoir Maman conseil direct là-bas aujourd'hui à Kinshasa. Le Njili reçoit Maman Mouilou Diengenda, Finama Français donc elle là-bas aujourd'hui là-bas à Kinshasa. Donc j'ai été avec mon